Yaya oyebi ke moko soki bato balobaka biso toza fois kumputu topesaka bango torte parce que makambo ezokoleka epai na biso baafricain généralement bacongolais ezokopesa ngai mutu koswa lisolo epesi ngai pasi ya kosakana te yaya. Jean mwana ya poto akenda poto aubela abala mwasi ya mundele aza na bana mibale azongi na Congo po akende kotala baboti kasi akufi na accident ya mutuka oyo aluwaki. Accident wana akufi ndenge nini papa leki na ye mutu abomiye yaya. Est-ce que il faudra kokangaka bouche soko lingo songa mboka to ndenge nini papa leki asa na bana na ye oyebi ndenge mninga akendaki poto te po na notina bana o poto te muninga akei poto aye kozonga amemeli yo pe biloko oboyi likune kaka jalousie po na bokokana obomi mwana kasi na yo ya mukolo père de 2 enfants epesi pasi kasi bayebaki ndenge nini ke ezali papa leki mutabomiye papa na bango propre tango balibaki de okunda azwi machette atie na kati ya cercueil landa muto abomi yo makambo wale salaka tokate lokolo esika nzoka esila nzoka ne salaka tala lisoto kobetela yo na poko ya lelo yango yo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyonso to bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka chaque fois pona kosolola makambo zali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso ba oyo tolobaka lingala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ya soki mba liboso omona biso tosengaka na biloko moko mibale misatu yaka ya liboso yo osabone soki osabone merci bingi partageaka soki oza déjà abonné partageaka po masolo o tobetaka awa yaya ebele bakantaka yango lokola maseki ebele bakantaka lokola osalaka baje me masolo o tobetaka awa esungaka biso makasi yango tobaka partager yango peut-être soki esungi yo te ekoki kosunga ndeko moko songolo esika moko pakata lisolo ya somo ya pasi lisolo epesi ngai mutu koswa yaya. Elle moko salaka attention yaya. Tobima déjà Congo, des pays va mal aussi. Salaka avina o libanda. Po ezana ba dumsusu ya ba kokako zote na musika, ba lukaka yo bazwaka ote poza musika. Tango kozonga pembeni singa ya famille e bendani. Yaya ba kozo facilement. Yoka lisolo ya ndeko Jean. Mutu apesi lisolo leki propre ya Jean. Papa Fiston, beta lisolo ya na biso pona ote ya bandeko mususu. Oyo komele biso e komele bandeko mususu te. Ya solo tango lobaka mundela sa comprenage o kala. Mundela comprenage oyo kala. Famille ekomaka etikala famille restreinte. Papa, mama na bana. Nde famille yango wana ya salaka attention. Ba papa leki bayaka, ba mama leki bayoko ya me famille restreinte des familles. Soki o mikotis na makambo so wana ya okosuka mabe. Ya na biso komona Jean akenda poto na ba difficulté. Papa Fiston toyi ba congolais à Brazzaville et pas na biso na Pointe-Noire. Yaya bunda après diplôme de takarade za la kawana muta sunga epete na ndenga mwana mobali yaya kenda poto. Yaya kenda poto na France za na Paris a umela ya kosakate ta yaya biso kendaka asalaka ba année belé précisément 10 ans. En fait, asalaka 5 ans ba ensuite na été abengaka te eloko moko te. Ba 6e année te ko retrouver yaya abandi ko benga to bandi ko solola nyoso tu wana me moi bakatuku bianza pe babloka mike atinda kala kaka ndeza kasoba na poto professionnel asungaka ya bande ko sunga kaka ye moko te na ba cousin na ba cousine kaka ndenge ezalaka Papa Fiston lokola mwana mobali surtout esengaka abala ya na biso abalaki ya préféraki na ye abala mundele abalaki mundele ya na biso abalaki mundele na mundele aboti bana mibale donc ngala zana bana bana kasi bana kasi ba meti na anglais benga ba kalat ba métis donc mwasi moko na mobali moko ya évoluera très bien ou mais na poto do tanyo stu ya ke na poto sango ça ba 20 ans et pas que na poto ba la monstre dit en matière de mamoti na France té akendaki ya okata akenda poto makolo ti akoma chance et sourire. Il y a pas besoin mokanda na ye. Abala moi si française n'est-ce pas? Azwa mokanda na ye, c'est normal donc
année oyo ya kufaki bisono robetela yo za 2024 awa soka zongi c'était prévu à kotisa po azwa nationalité na ye parce que moi c'est française ba ne ba français boyebi karande zalaka. Alors tout le monde ya fandaki longtemps ya kate notre grand frère nous a dit voilà nazali siko kuya na Congo. Ah ozoya abengi papa abengi maman ayebisi non na biso non en tout cas na kuya le 6 juin. Il y a 2024 ou tous les cas. Le 6 juin, ça va. Aide moko pe polo polo. Na yebi to benga ngo polo polo tuba to nini. Tuba mama engayo. Ah pepe kale. Tuba mama. Mama emezola de moi, mbote na yo. Okoti na reta mama emezola. Mbote. Papa Samuel Miguel Mikolo. Mama emezola. Mikolo papa Samuel Miguel comme le premier de la classe hein. Yo comme le retard trop maman et mezola. Bon on comprend. Moussala les kambouté on est ensemble. Na tiaka makanisi na ngai pai na bino. Na ninga soke monsieur bandi boye. Maman et mezola zaliwana. Samuel Miguel papa azaliwana. Marie Bivens azaliwana. Bozala kawana ya bino yanga. Ya bon manifesta katela kanga ba drapeau pays siko zali. Na ina mona drapeau Sénégal là. Na mona drapeau ya Mali, na mona drapeau ya France de temps en temps. Il y a Belgique, il y a Espagne, il y a États-Unis, il y a Afrique du Sud, il y a ici, quand on dit, tindra un drapeau na mona, que ça nga mazabe fait faire. Disolo opeta isolo ya bana libanda, to benda o mato ya salaka attention. Tangu, ndeko Jean annonce na famille na yeke na yeko ya, papa pe, akomende bakongo lobaka, tumbidi, akofanda niete mote baka, tumbidi. Bon, na yebi to benga on tumbidi, asalaki mabe, to malamu. Papa abenga sikoyo bandeko na famille. Ono ndeza ya mwana zoya, mwana bana kenda plus de 20 ans sikoyo mwana zoya. Mwana koya le 6. Oh, mwana koya le 6 juin. Voilà sikoyo taki na mois mois de mai. Mwana koya mai après mai. Mwana koya na kana juin le 6 oh ça va pour mes amis. Famille me komi alerté. Na ba cousine na ba cousin ba tata mwasi kaka ndenge zalaka soki professionnel na bino alinga ya siko na équipe ndenge zalaka papa fiston professionnel ndena oye professionnalité kasi mutu nyo so ba libanda ba benga professionnel siko ba professionnel ça ba niveau na ba équipe na ba équipe okomi voilà entre parenthèses avant de continuer na leur passion on revient fait ba tindelinga yi extrême quoi la vidéo na évité bon biso kota ba polémique wana te ndeko moko azokoloba na Afrique du Sud batu ya mbongo bazate Afrique du Sud Louis Vuitton ezate consort na évité bon la tala rapide ba biloko wana rare hein parce que biso c'est beaucoup plus l'éducation et je conseille aussi de gens après qui si on la te mais tala ka biloko oza instructif ozo instruire batu ebele ba comme bazo vivre ba conséquences makambo ba salaka kala. Non, moi je vous ai toujours dit, l'Afrique du Sud n'est pas un pays africain comme les autres. L'Afrique du Sud aussi va poser à Europe ou un pays belo baraté. Je sais de quoi je parle, moi je vous dis franchement bon ba maison ba Louis Vuitton zali bon de quoi Louis Vuitton en Afrique du Sud bon peut-être dans la tête condamné il y a pas de souci. D'abord avant ça ok, donc ça va blâmer 15 000, 20 000, 50 000. Ya musala nini. Oui, c'est vrai. Tango papa wemba. Et c'est là que, oui, c'est vrai, identifier kabiso ba Congolais. Na kulata. Na aisance kaka ndenge tozali. Mais, elle a besoin de dépenses. Quand papa wemba avait, on va revenir sur le solo. Et ça, moi, anecdote à Mkiwan. On va revenir. Quand papa wemba avait compris que il a besoin de mbongo, ba jeune et belé, ba bebisaki mbongo na bilamba surtout na poza ke poto yeka kolata ba sala lobo na kinti ayaki ko rectifier ngo papa yemba yako loba nini elamba il suffit kaka nzoto endima siko biso tona batu o to kota na école wana elamba il suffit kaka nzoto endima po ata olati elamba ya cher ya boy ekondima ote mais 15 000 wana 25 000 wana soki otelemisi mwa kishinga mpemba mabele otelemisi eloko etikali référence po ata ozate papa yemba yemoko lo azate bilame monate
ba c'est ça côté kana bilamba. Mais ce côté kaka moi référence. Au moins immeuble wana, au moins la Franco hein. Ba ba ah, t'as 1 2 3, il y a Franco. T'as 1 2 3 de Koma. T'as là immeuble ya Mutuboy. Il y a ba kaka référence et lamba est de l'autre côté. Et lamba est de l'autre côté. Mais en Afrique du Sud, ma maison ne se voit qu'à ma griffe en Afrique du Sud. Et tandama le rôle à ma yib. Ba Louis Vuitton, ba Versace, ba Gucci, ba Dolce. Il y a original et Zaligno surtout. Je ne vais pas rentrer dans ma polémique, mais moi je vous dis que en Afrique du Sud, tu as Mbongo Bazali, tu as Mbongo Bazali, il y a plus de 15 Bazali et belé. D'ailleurs, Bozomo n'a mis tout cas Oyo, homme d'affaires, il y a Afrique du Sud, en fait, c'est presque tout le monde. Et ça, il y a masse quitté. Donc, on ne peut pas rentrer dans la polémique. Réfléchissons beaucoup plus comment est-ce que Mbongo a besoin de Liboso. Oui, c'est vrai. Bozaï n'a pas Mbongo et Belé. Mais Mbongo, il faut réfléchir autrement. Comment est-ce que Ekobota, Mbongo, oui, c'est vrai. Les autres ont la chance, il y a qu'on par-ci, par-là. Et Bongo, l'objet, qu'on s'en a. Donc, c'était une parenthèse pour vous dire qu'il y a certaines choses, ça va futilité. Oyo, tu peux côté un côté. Oyo eko kote yangote et lamba il suffit ka njoto endima mbongo wana sala eloko mususu. Alors biso ça bato ya école oyo et lamba il suffit ka njoto endima ata tozana ba 15 000 ba 20 ba 30 000 wana to ko préférer to lia na bato pour biso to wana bato oyo idéologie ya baliaka na bato baliaka yo mokote to za idéologie wana ozana mwaka tuku bianza kolinga to la yo moko likolo te. Ata bako sala niveau moko te linga yo soko zali awa muninga zala awa mususu paza awa kolinga ti oza kuna muninga zala se awa te po soki oza awa muninga za awa soki ozangi muninga weko epole pe o mati ndengwala vie zala kaboy est-ce que komi leçon munene bokata parti wana botinde bandeko wasala polémique ba maison nyos tout na bien mo lubana ba griffe en Afrique du Sud mais ça important te bato oya mbongo ya Afrique du Sud ba yebi onga na yi personnellement ba koko somba ta ba besoin ta ba $45,000 bazali et puis ça va vraiment bongo moi je sais donc ça n'a pas d'importance ba kambouane et kolobelo ndengwana nous sommes tous des Congolais, l'union fait la force, mettons-nous ensemble pour notre move forward na makambo Italie makambo important pour na mboka na biso République démocratique du Congo. Voilà tout ça nous qu'on a ici na biso ndeko j'entends annoncer ki akoya le 6 juin abandi ko préparer nyonso tout azuna ba kombo ya ba cousin ba cousine ba tout nyonso tout asombela presque mutu moko do mutu nyonso tout azana mo eloko ko pesa bo ebi yango za randengwa ce qui okenda oye poto do biso c'est la famille élargie et pas na biso il y a certaines familles kutu oyo bakola na ba cousin na ba cousine ba malek makutu okoyeba te o mwana nkasa za wapi okoyeba te oyo cousin za to cousin za ba benga na raba yaya ba fema ndengwa eza ibele surtout pour ba Congo ibele surtout pour ba Congo. Alors ndeko Jean a prévoyé ki pona mutu nyonso tu azwa eloko tango sikoyo papa leki na bango leki ya papa na bango direct tango oki ndeko Jean azokoya abenga ndeko Jean. Alors Jean boni ozoya ya ebisinga ozoya les 6 juin OK ça va la soirée de 6 juin OK le kamute le col ozoya le col ozoya le 6 juin kobo sanate yelangai mayo ya Paris Saint-Germain. Oh Paris Saint-Germain excusez-moi. Voilà. Yelangai mayo ya Paris Saint-Germain. Non, quand on Paris Saint-Germain, oui, et puis yelanga mayo original, mayo pene original bien, mais à tena gosso mayo ya Paris Saint-Germain, PSG. Papa fiston PSG la nini. Oh, yo ebite que PSG la Paris Saint-Germain. Oh, tu ko coupe. Ba les boss de Champions League. Et ça ba les boss équipe à France la Champions League, je crois hein. Bah comment combat final bah soit à l'époque tout d'un coup son baba le wana Marseille ma casse mais sûr que Paris Saint-Germain. Voilà. Non les kamuti oncle na koela yo vareuse ya Paris Saint-Germain. Et comme ça là que tant le si c'est coquille Jean azwa ki chance cité na musala pour azwa akata ko congé
ata les 4 bo po ya me simbité ba poussier tango a poussi a bengi pe la famille était déjà mobilisée à partir déjà il y a les 4 ba nankasi ba cousin ba ekolo ba ide ekolo la ipa ya ba Jean ba loué kombi ba kende mobondo makambo yo pena ba kende mobondo na aéroport kozwa cousin na bango azali koya champ Jean ekobenga non na koya susu les 6 c'était comme les 20 kaka na juin passé sali bwana to loué ki ba nini to sali ba polo ba kabla sa tu yaya kolinga makambo ate ba tapage inutile pourquoi boja ko ya mamutu azana yepe mobutu te azana yepe tu sais que dité azana yepe na ndasa pe fayu te d'ailleurs fayu la photo bo circuler boy sur la toile fayu à côté de l'union sacrée zemi o fayu la ne koloba non ba enceinte soki nini yemba tie zem fayu. Vous savez, bakambo ya politique, oyo. C'est une émission politique, mais on va revenir sur ça dans nos prochaines éditions. Mais, nga la kamera ngote, moutayi na ka oya komi ka o. Fin que c'est limité. Papa fait Etienne Tshisekedi wa mulumba. Aloba na ngande ngwana awa na conférence de presse tout nié. Aloba momora aloba. Les politiciens congolais tournent kazakh à tout moment. Il ne faut pas leur faire confiance. Bon, ça la confiance dans les policiers congolais. Babundara pona intérêt na binoti. Ba politiciens congolais babundara pona intérêt na bango moko. Ba pete oyo. Fayo na zaki nango. Soldat du peuple alors bengaye. Croyez-vous que soldat du peuple ane kozala lisusu? Si seulement si salami de zoyo kawana. Na ebité. Na suka awa na kochela yo audio ya ndeko na teso na episode na ngo awa oyo kabaka mundi osama na mboko na biso mboko yo Congo mboko na biso mboko yo nzamba kusunga Congo ekobunga. Voilà, j'ai reçu faire Patrice Congo ekobunga na kochela yo oyo kandenge ndeko oyo azali koloba. On ne sont pas encore arrivé là-bas. Au moment opportun na côté la yo ya Congo ekobunga est-ce komi voilà na bana koloba soki oligi koya yakaka air moko dans les coulisses kolinga kate ba tapage inutile bakende koluye ba bis ba polo ba sa uniforme pona kaka ozoya bakaja mpembe ya mboka ndenge salaka kala ezande kuma côté batu bakomona ki degré ki mutema mabe boko okondimate on peut te faire du mal pour le kambo ya mukiya mutu musa rotelo poison ako boma yo kaka pola ta kitoko ako boma yo kaka poza ka gentil. Donc le monde est devenu très compliqué, il faut faire très attention mes frères et sœurs. Tango raté wana. Bref, les 20 et kokaraté, les 20 et coquille. Monsieur Jean a juppé, avion naye, a mati, a kiti, na Pointe-Noire. Brazzaville, Pointe-Noire. Ba eko ya même au bon de l'aéroport, ba sepeli, ba comme bon, ça va. Ba comme pe nandaku, avant ake na flat hotel. Tango ba comme na aéroport, kaka na aéroport wana, Monsieur Jean a loué Mutuka Oyo Akubanda Kotambo pendant ce jour na ya 1 mois na Pointe-Noire. A komi ka ndeza la kawana doki alala egudute po bazala ki wala bango nyoso famille. Ba de karto a pesimbote ko sonde zakala na poko sikoto ba keike etrele ka famille élargie. Ba tata mwasi ba papa leki ba so tuwana abandi ko pesa mutu amba. Apesi mama kurutu, mama leki, tata mwasi, apesi bakuzo, apesi bato surtout, leki a papa na bango propre, a jupe o aya ensemble avec mamela qui apesi na basket. Siko sengi ya mais opesi nga ba o ndenge nini? Oui na ju yango mais na senga ki o la ngai pour Varese ya Paris Saint-Germain. Ah bien, oncle, en tout cas, sorry na bosana ki ya kosakana te. Na bosa na ikosoma Varese na yo wana nazalaka nango na mutu pe na boli kambute
kaka nde toza awa avant nazonga nazoyebisa madame asomba yango atia yango na agence na DHL okozwa yedo nga vala kende okozwa agence wana bino bana mikolo yo bozo sakana bolinga soko nga mikolo te nga nazoloba na yo elanga Varese ya Paris Saint-Germain oboyi okanisi nini ponga bana nga bakena poto te ale d'ailleurs bilamba oyo pe nakozwa yango te oh yaya ele on ya grave za wana ele on ya grave za wana abwa kila bilamba na nokozwa kaka gote nakozwa te na kei avant kende vous savez ce qu'il a fait bino bana mikolo boso yo kate boso na boko bona oh yaya abendi crasha abwa kila mabele azu crasha wana asangisi yango na poto na poussière avi yango ameli yango ale oh shit what is this c'est quoi ça bakaba famille oyo what is this c'est quoi ça bato epele ba ikolobaka sikab singa famille katana kate ebenda naka ngana esino mikolo singa famille katana ngalo baki yango tende komo to beti pasole bele awat singa famille comme monsieur comme ba chinois bonga singa famille bena rozala ya nilo e comme ba chinois bena bendi bu ekatani pe sila libela esila libela wana pe mingi pa bato mwindwa o singa famille katana kate ebenda naka ya te be katana kate ba mindele katanaka ba anglophone katanaka yaya ba mikolo pe ata ba congolais e bandi ko katana singa famille ba chinois bandi ko katana pour ceux qui m'appellent qui ba abus et les qui est belé donc qui moi été singa bandi ko katana oncle abimi akei no abi no savoir ko zongo oncle akenda akanga téléphone muto benga été lo moko te jour ali bosso leki deuxième jour leki troisième jour leki entre temps kaka la jour wana Jean abengi mwasi na ye ya mundele non demain tu peux passer la Champs-Élysées au somba Varese ya Paris Saint-Germain au tindela ngai pour appeler ça oncle aza koto moi c'est le bus ça va 3 jours après ya mwana poto donc que ça nous a loi qui mutuka avis n'est-ce pas ba okende basa na ba course mususu et puis ba le kasiko na DHL ba retirer Varese wana et komi pe na Congo Brazzaville yaya ba koma kutu te na nzela basala accident moko grave accident basala wana mwana poto Jean akufi sur place leki na ye propre abada kokumba ye na petit ser na babiki babimi sain sauf ndenge mutu ke finani okondima te mutu akufika ye moko Jean bana quartier basiliki non to kondima te vieux Jean akufi boye ndanga nini vieux Jean alongola biso son bana quartier to na jika vieux Jean pesa biso basket no ba témoignage ya Marc na Marc personne en revenait bato bana kondima te que Jean akufi mwana poto akenda poto kala ba 20 ans passé ko zonga abala utu mwana mundele mwasa mundele na bala ne ba métier konso aye 3 jours à pamba 4e jour Jean Koufi et liwa ya normalité tellement insistance à batu bande ko loba monsieur ya famille ba talibanda papa biliwa ya normalité papa na bango akenda ko luka. Rappelez-vous qu'ici nous sommes à Pointe-Noire, Pointe-Noire comme un cambo. Pointe-Noire ici au Sele, kama solo e belé ma beto betara awa, ça na Pointe-Noire. Papa kenda ko luka amonate. Ba ko c'est non, liwa ya moi na yo za liwa normalité mais mutasala mtu omonate. Mutasala mtu omonate. Mais là avant mais ça solo, vous pouvez comprendre qui est à la base. Parce que Badou tout, Makaso qui n'a pas oncle wana, ndenge, asalaki makambo wana. Ba luka rien afwa kunde. Et bembe sali une semaine à morgue, papa ande ko luka. Amonite mutabo mwana yi. Ça va papa décider ba kunde. Donc on appelle ça qui n'est résident à changer une nationalité na osa soka zongi a changer. Donc j'étais obligé ba kundie na mboka na yekuna na Pointe-Noire na Congo Brazzaville.
Avant bakunda, jour ya kokunda. Le pouvoir de la parole. Papa na bango azwa machette. Abandi kosaka. Mwana nanga kenda poto na mbongo ya mututi. Ngabo kutata na ye na pesa ta 1 franc te, ata $1 na pesa te. Mwana bunda na ndenge na ye. Akenda mikili ya mindele. Abotelinga bakoko ya mindele. Asali makama ndenge na ye. Mwana lobile ya kotala ba famille na ngai. Akokaki na ye kotika la kuna. Mendimi ya kotala ba famille na ye awa ye. Mutu asali boyi. Wana zo saka zo balebembe. Afa bakanga sake. Jean. À moins que c'est la naturelle. Mais n'a pas que c'est la naturalité. Ce qui mutu asali boyi. Tala mundu ki on a pêché. Mbeli yango. Na yo kasango. Soka zali moko. Ce qui peut bazali et belé. Bango no soba kita. Wale na se rappeler sur dans nzembu ya mama Esther Betty moi sikat na nkolo. Bangunda na ngai bazinda na moto, bangunda na ngai bazinda na moto. Bazinda na moto, mama Betty mbote na yo. Moi sikat na nkolo. Papa saki a jui lichette atie na cercueil bakangi cimetière ya Mbamoto bake kokunda. Tangu bakundi ya 3 jours, non, 3e jour. Jésus était mort, ressuscité le 3e jour, et 3e jour, donc il est à 3e jour. 3e jour, elle moko ba penser à moto. Moi ils sont réfléchir le quoi. Ma qualité ka mingi liboso na rapper solo hein. À partir ya acte wana oncle à salaire. Ba tu bazaki na soupçonner ba que ça oncle wana, mais personne pouvait confirmer parce qu'il n'y a pas eu la confirmation. Il n'y a pas eu la confirmation. Mais c'était à l'œil, ça se voyait à l'œil nu qu'ils aient mais confirmation za wapi. Confirmation zali wapi. 3e jour, oncle na bango fanda boye. Jean bandi ko bimre na lichette kana bakunda ki wana. Et pesa oncle wana mutu ko soa. Oncle bandi ko kima, baza presque ba quartier moko. Oncle na coupé wana do kima mbango ayit na ndako nango. Ya, pekisa Jean, na loba ezanga bokote. Nini, na pekisa Jean picha. Oh Jean ni kaka machette. Nini, qu'est-ce qui ne va pas? Ya, oncle a confessé. Oui. Ils qui jalousie. Nazali ngai moko te atangi intel. Tango na senga kiye polo to Varese ya Paris Saint-Germain wana ezalaki te pour la kosenga. Na senga ki yango na sengi original. Aye nango mais to teki esprit ya kobosana pour la to luka esika ya kokota. Yo monde ba soto basalaka. Donc, bosana ki wana, bataki eswana bosana. Pour ça, bazo a raison. Mais vraie raison. Et c'est là qui non, comment ça fait que, tout le monde la famille surtout, bah, la soirée, qu'il n'a pas de cas, moi, il y a qui n'a pas de cas, tout le gars qui a zonga, pour tout kukana. Koutou! C'était prévu, accident, et ça, la makaka, jour, au dans un aéroport, au Bondouana. À quoi matin, on a côté. Mais tu comprends, t'as comme on a côté. Yo muto mama ki Jean boza combien à citer presque ba membre de la famille na bango bandeko au monde c'est to ba awaya famille etikala famille restreinte papa fiston solo baleka bango mingi ozo linga toka bwana wa famille de la lingo ka bwana te na so peine yo soyez ensemble la famille soyez unis mais vigilance la confiance n'exclut pas le contrôle parce que nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Papa ya bajan abino nga azali kamba kolobate Jean linga bomba yo moko senga pardon par Jean sans dépendre que des gens ceux qui Jean alinga bigisa yo akobigisa yo senga pardon soka linga sala oya osala itali nga ite kinde papa wana ke ya bimi 3 jours on a été 3 jours après bauta ba benga keno ba moni bembe ya papa leki na fulu. Na habité à mon avis sous Jean va l'enlayer à quel papier
machette na foule to akufa na foule. Et si lui wana te elle a qui pratiquement 3 mois bango so ba 6 bazaki 4 pardon 4 oui 4 non 4 bande ko ya papa bango tout wana Jean papa bango machette. C'est ainsi que Jean a qu'on reste une piste de l'anglais. Moi si Jean moyen aya chose ate bana batika de kuna bana mesende kuna bayeba gata ba famille na wonto ba mindele batika ndengo na famille e kapwani ndengo yango na benda komatoyi zalaka na discrétion makamsu na vie muto to kantandeko yena kata mutema na ibeta tandiko na yote est-ce que komi muto yo sala bulamu ozolinga ya bunga ye makanisi na ye eza makanisi wante na esa kabino chaque fois peut-être yokutu ozolinga muninga na ndenge ya malamu. Est-ce que muninga ozolinga na ndenge ya malamu wana ye azolinga na ndenge ya malamu muninga ozo considérer lokola ndeko na yo lokola master na yo lokola piri yo ye azo considérer ndenge wana. Est-ce que les solo ya Jean était yote tala kutseki tala kumamba les solo ya Jean sili wana. Est-ce que Jean kouf pas na maillot à Paris Saint-Germain à solo to jalousie boki? Est-ce que boki to suki wana nanobaki avant to kene to kozo kele loko na émission na biso ya lobby et pas wapi un chef coutumier chef spirituel Ali Koloba bakambi ya mboka na biso alobi na parabole mais na kosenga yo olandango attentivement émission uti koleka kala mingi tewa to nakaki bino comment est-ce que bakangi ndeke moko na Chikapa azo survoler na émetteur na tchaki émetteur wana na intention nini ya le pays va mal. Les gens sont en train de se trahir eux-mêmes, de trahir la population. On ne sait pas à qui faire confiance, Yaya. Passe. Mais c'est que moi, je vous dirais, vous tirez confiance dans ma politicienté. La politique, c'est la démagogie, le kuta. Baza wana po na binote, baza po na ba propre intérêt na bango. L'andam attentivement, makambo, ndeko ya lobby. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais vous aurez seulement Oyo en visuel. Irrigence, c'est ça ma casse na Congo na Ngoma. Bolobaka ke non ba chef coutumier, bolobaka te ba maître spirituel, bolobaka te tant likambo lingi ya, tant likambo salama ndebo bandi koloba. Alors, ngai particulièrement na lobby likambo plusieurs fois. Na lobby yango ba ne belé déjà leki. On a bandi kolobela makambo oyo. Boye ba ke RDC za siko na urgence. Boye ba yango malamu ke kiti o ezalaki na ngomba ya suka. Ngomba o elega mulai ya bangomba nyonso. Kiti ezaki na suka. Mutu avanda na kiti wana akitaki. Atikaki mutu muswa mata vanda wana. Kasi na ngonga oyo mutu ana zobonga mazonga na kiti avanda. Et ceux qui bossali kebate, ceux qui bossali maele te, akozonga pe na kiti wana akovanda. Pour nazo mona déjà, boyeba ke nyonso salamaka physiquement et bandana spirituellement. Acte nyonso se posaka physiquement et bandana spirituellement. Spirituellement déjà, kiti wana déjà za koningana. Bakomi ko wela yango et muto alongwa ki o atikaki na o yaki kovanda, akomi déjà na 80%. Ya kozwa kiti wana vanda. Boyeba ke soka vandika na kiti wana spirituellement, physiquement il ko empêcher zala ekozala te. Bobo sana te ke sina lobaki yango ke bozo risquer to beta so sur les solo ya Kabila les pères na mabele na biso ko landela liwa kufaki. Aza le seul président na ba président baliki na Congo ou ya kufi na bokonzi. O ba bomeli na kiti. Mais bozo risquer to beta so sur les solo wana. Nyonso to lobaka botuva kaka la légère. Vous avez en considération que le monde a été mais il y a toujours un message à Souka où on a annoncé sur le dossier. Tous les résultats, ce que vous considérez, vous voyez que l'urgence est allée. Et ce que vous savez qui est battu, les Kambangos au Salama, pour déjà 80% d'avance pour nous réussir que nous avons quitté les Ngomba ya Souka, il y a RDC. Bino batu nyonso oyo, vous avez comprendre.
que Congo est en passe, et Congo est en urgence, Congo makele lingia suko sopana. So vous comprendre en côté, vous avez la micro liboso. Vous enregistrer vidéo oyo, vous bomba la vidéo oyo. Dans quelques temps, na besoin c'est la binango, vous comprendre que c'est tout le baki makambo. Lumière et force, mais boye baki makila eza liboso. Nazomona makila liboso makasi ya basoda. Boye bango ke basoda ebele ya mabele na biso bazokende. Ba jeune militaire ebele bakozala sacrifier en masse. Ebele bakozala sacrifier en masse. Na lobi yango pe nazobandela ba jeune militaire ebele bakozala sacrifier en masse. Et bobo sanate Congo za mabele bakoko. Likambo nyonso avant ya bakoko bako révéler na bao bakota na bango contact. Boye ba yango urgence ya makasi ko tisiko na Congo. Mukolo kiti alinga zonga vanda na kiti. Et ceux qui bossali ki baté, ala déjà 80% avantage à vendre na kiti. Lumière et force. Voilà. Est-ce que Boyoki? Est-ce que Bolandi? Nous allons revenir sur ça dans nos prochaines éditions avec images à l'appui. Voilà. Tosugi Awa, pour la troisième session d'habitude à l'élo, Tokutani, lobby, pour la prochaine émission. Partagez l'émission Oyo, partagez un go, ce qui est intéressé, peut-être que Sungande Komoko, Songolo et Sikamoko Pakala. Et quant à nous, nous vous disons déjà au revoir et à demain. Chap chap et tchara.